Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vénitia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours namasolo ya mapango lelo tozali bongo na lemba kanruche karandenge tolobaka bosenga na bino yango esalaka que la personnalité TV et salamo sala en tout cas bambote belé na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu badiva Westwood ya givwa Mama Boko Bank na kati ya London City, Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier Mère Boss, il y a la personnalité TV, Mama Doris Lema, Fumu na gaz en tout cas lelo, Tozana Lemba na Kanrouche, Bokota ebele po émission na bino mokona lelo, Obolingaka ebandi. Wana bozomo na bilili eza environnement ya Kanriche. Ba voisin en tout cas donc Kanriche et Tongama. Etongama bandeko balandi oboza libanda mboka karande bozomona Kanriche etongama penza etongama très bien awa tozawa bazoteka déjà espace bomoni ezali déjà na likolo esika tozali eza église esika bato baluwaka eza vraiment lopango ya munene karande na ebisaka bino ngana ebaka masolongo bien te ba papa na ngande ba commissionnaire bayebi masolo ya lopango bien bobeta na bino papa tozo continuer na kata Kanriche koto eza ndenge bon awa dimension yango ya lopango eza na 8 mètres sur 25 eza na baporte ebele ya balocataire na se kuna tokokita po totala yango tozokita etia totambolaka déjà côté ya prix tozobanda yango na 120 000 à discuter toza na encore lopango toza na yawa azolakisa biso ndenge toza na étage awa ezali église donc otonga ndako ya ba $500 par mois awa tokomi déjà tomoni porte moko eza awa eza chambre salon eza studio Chambre, salon, cuisine, salle de bain. chambre salon cuisine salle de bain eza alloué bafutelaka yango ok oui Nasir bozomona wana eza chambre salon obomoni ezali chambre salon salle de bain na cuisine tozaki likolo sikoyo tozokita na se mpona kolakisa bino tozokita toza toujours na kokita tobandaki likolo tozokita na se mpo tolakisa bino tozotambola tozolakisa bino awa nyonso ezali lopango baporte ezali toujours bozomona baporte eza alloué wana bozomona milili ndenge ndako ezaleli papa tomoni baporte eza mo ebele eza bachambre salon bastudio tondi bastudio ezali ba2 chambre salon ezali bachambre salon mpe ezali nyonso eza na combien de porte à peu près 4 portes 5 portes nyonso na kati na nsima kuna mpe oui tozotambola tokóma na nsima ndako tolakisa bino bandeko balandi ya la personnalité donc nabi lopango eza baporte ebele awa toza tia na nsima na sire bomona bilili batoilette na badouche ezali bilomona na likolo kara ezali niveau moko ndenge bomonaki na bilili en tout cas eza pavé eza caro na caro lopango banyonso eza caro na caro eza pavé eza kitoko lopango mobimba eza propre vraiment côté propriété eza makasi vraiment nyonso eza pavé lobaki batiango combien batiango na 120 000 à discuter 120 000 à discuter à peu près bosuka na osuka wana ezali bango moko bapropriétaire
balobi ezali likambo ya mosombi na moteki. Donc ezali likambo mosombi na moteki nde bakobeta masolo na bango. Lopango ndeka bomoni eza niveau moko wana sto eza ba porte mais tozwi penza ba précision ya ba montate kaka bino mo boyebi ndenge ezalaka. Robinet pe ezali ma eza na kati ya lopango moni ma eza na kati ya lopango na likolo eza niveau moko courant pe ezali. Donc eza vraiment na ba condition ya bien car ndenge bozomona na bilili wana nyonso eza lopango do tozobenga bino bato bozwi video ya mokona lelo na kati ya lemba na Camp Rouge tozaki na kati sikoyo tobimi libanda na sira bomoni portail ezali pe ya bien donc emplacement eza ya bien ndenge ka bozomona bilili eza ndaku ya un niveau donc tozobenga bino toujours bandeko balandi ya la personnalité TV en tout cas tozobenga bino boye belé wana ezali paysage to ezali environnement lokola nde tolobaka ya Camp Rouge ya lopango oyo touti kokota na sira bomoni vraiment ezali déjà construit. Ba voisin bazali bato batonga pe bazali donc les autres dépendre car na yo donc tozo benga bino bande ko balandi la personnalité TV boya ebele bokota vraiment bokota toza na lemba Camp Rouge bokota toza na besoin na bino. Oui toza déjà na kati ya lopango ndenge ka bozomona toza lelo na commune ya Lemba na Camp Rouge esika oyo tozali bazoteka lopango bomoni ndako ezali na 3 portes bazoteka car ndenge na barat otambolaka na équipe mobimba ya ba commissionnaire bongo bango bakobetela biso masolo soki eza ndenge nini mbote papa mbote na bandeko bazali banda balingi bayeba place o bazoteka ezo mesurer combien de mètres plus batiango combien. Bon, mesurage là-bas, ezali 12 mètres sur 32. Ils ont ndako moko eza na 2 chambres salon eza na ba chambre ya couloir onde salon ndako mosusu eza 2 chambres salon cuisine na douche toilette na salle de bain na kati eza na studio moni studio kuna ya munene wana oui naza sur bomoni na bilili nde balobi place oyo ezali servitude ezali couloir to penzela oyo bakolo lopango oyo babimelaka eza pe na condition ya bien ndenge kaka bozomona na bilili en tout cas bandako ezali ndenge bozomona. Oui tozo continue toujours tozo tambola tolakisa lopango mobimba ndenge ezali ndenge kabino bolingara tolakisa nyonso tozolakisa vraiment tozolakisa. Oui papa tobeta sko masolo na uitali prix batiango ko bon ba prix yango na bazo bana 70 000 à discuter avec 55 écoleka. Ok alobi batie prix na yango ezali 70 000 à discuter na bazo suka na yango 55 ekoleka wana to tamboli penza o ezali sima visiteur oyo mpona kosoka lessive bilamba eza na douche toilette na kati kuna bi na mopanzi awa eza esika kosokolela bilamba e bongo na ngambo kuna eza pe na douche na toilette mai pe ezali pompe yango wana mai ezobima vraiment courant pe ezali eza penza donc courant eza stable mai pe eza stable eza esika bango basokoela na bilamba. Oui tozo continuer tozongi lisusu mpona kolakisa bino bandako na sire bandeko balandi la personnalité TV boza vraiment na esengo makasi ya komona bokota bokote belé babone nyonso la personnalité TV en tout cas ba demande na bino yango nde biso to salaka awa toza déjà na Lemba na Camp Rouge na sur boza vraiment ya kosepela na sur bozomona babi eza 70 000 à discuter lopango nyonso mobimba ils ont mesuré 32 mètres sur 12 donc sur 12 ils ont vraiment
monene kaka ndenge bomoni na bilili eza pe na bandako ya bien. Papa bandako oyo bakolo lopango to balocataire? Oyo grand frère encore lopango azali. Donc encore lopango bazali sur place. Eza ya ba problème te? Eza ba problème te, ezali bien. Osombi vraiment sans problème. Ok, awa eza sans problème, eza nde bakolo lopango nde bazofanda awa et puis bango moko nde bazoteka tozobenga bino bandeko balandi oyo bozali banda mboka oyo botindaki ke tokota na kati ya lemba lelo la personnalité TV na kati ya lemba tozobenga bino boya ebele bosala ndenge tosalaka bapel na bino esalaka biso bien. Tozo continuer toujours na kati ya Camp Ruche na sur place où pe bomoni bazoteka yango ezokende eza ndenge ka bozomona na bilili courant ezali mai pe koto oyo ezali ndenge babi ezo de pondre na motu oyo akosomba yende akoyeba ndenge nini akosala tozopusana mpona sabino namoni bomoni ezali na studio eza na chambre salon pe ezali na deux chambres salon awa tozokota eza penza epa babayer soki tolakisi bakote mosusu te bocomprendre ndenge tobetaka na bino masolo soki bomoni tolakisi baplace mosusu te c'est-à-dire ntango mosusu balocataire ntango mosusu esalaka mpe mwa bien te bandeko baza na kati ya ndako bino bofilme bango na sir awa toza epa babayer esika nde tokobeta penza mwa lisolo na bandeko bacommissionnaire papa pusana obeta mwa lisolo na bandeko bazali banda mboka oyo basengaki penza lemba Camp Ruche obeta no koto eza koto eza ndenge awa ezali na studio ezali banda kuna place tokoteli wana eza pe na chambre salon awa eza na deux chambres salon koda baplace ya bankolo ndako prix bana 90 000 à discuter. 90 000 à discuter, ils ont mesuré combien sur combien? Ils ont 5 mètres sur 25. Hein? Ils ont sur 25. Ils ont posé étage. Sur le niveau d'étage, au besoin d'étage. Nous, c'était un donné, nous, c'est allé. Oui. bakolongola plafond oyo batie dal mbala moko donc basuisaki na niveau po possibilité otia dal ezalaki te eza déjà na bacolonne 23 mpona ndako ya niveau moko. Oui, bandeko balandi na sur bozwi vraiment baprécision epai ya mokolo lopango tozobenga bino batindaki biso bobaki toya na Camp Ruche toza vraiment na lemba na Camp Ruche na sire bomoni tozobenga bino boya ebele toujours na kati ya la personnalité TV toujours continuer obomoni eza ndako ya chambre salon ebongo na liboso awa ezali na studio eza na studio ndenge bomoni oyo ezali studio ebongo lopango pe eza penza na placement nango ya bien eza na placement bien car ndenge bomoni na bilili en tout cas tozobenga bino wana ezali portail ezali entrée mai pe ezali pompe yango oyo na kati ya lopango toka na sir esi bomoni toza na bosenga na bino boyebele tozo continuer kaka na Camp Ruche awa toza na sima ndako tobandi na sima po tobima na libanda awa toza déjà na sima ndako na sir bomoni espace pe eza bien espace eza bien bozomona vraiment na bilili ndako yango oyo eza ndako ya mobimba ndako monene nde batie à vente donc sans plus tarder tobeta mbama masolo na bandeko bacommissionnaire après tozobima mbala moko papa koto oyo eza ndenge koto oyo eza na ndako lupango eza na 5 mètres sur 23 eza na ndako étage niveau moko mais bakabola bima ba studio eza lokwa type locataire awa bazobanda on a 120 000 à discuter mais prix ya suka ba 85 bakozwa mbongo eza lopango eza na problème te je pense lopango eza problème te ye moko azali ye moko papa aza vivant azoteka lopango
mai eza na kati ya lopango mai na courant ezali. tozotambola est-ce que okoki koyeba baprix mpe balocataire bafutaka koto bafuta mpe mpona combien? Bon, ndako moko ezali awa chambre salon simple kaka bafutaka 130, bastudio ba 80 ezali, bastudio ba 70 ezali na ya ba 60 ezali. nasi wana baprécision oyo bozwi na oyo etali lopango na biso awa toza liboso ya ndako baprécision nyonso esi papa apesi eza ndako ya niveau moko kaka ndenge bozomona bilili eza pe na eta ya malonga ndenge kaka bozomona donc tozobenga bino bato bozwi image ya mokona lelo bozwi émission mokona lelo bohésite te bobenga ndenge tosalaka ntango bobengaka totambolaka na bacommissionnaire en tout cas esalaka biso malamu ntango bandeko na biso bacongolais bazozonga na kati ya Congo mpona kosomba en tout cas esepelisaka biso tozobenga bino toujours. Oui, bozomona na bilili o bozomona na bilili na ngambo wana eza bavoisin toza na kati ya lopango toza deja na kati ya lopango kande bozomona lopango ndenge ezaleli na bilili na kota ba commentaire ebele te parce que bozomona vraiment na bilili ndeka na bisara bino ezara likambo ya mosombi na moteki discussion ya dot basala rango ebongo po anite ya lopango donc soki baosa discussion ya mwasi bazo débattre c'est ya biso pe lopango mwa discussion ezalaka ndenge boyebeli papa tozo continuer toza na kati ya kanruche beta no masolo ya lopango oyo bandeko bazomwana. Bon, toza na kati ya lopango eza lokola type locataire monene nango eza na 21 mètres sur 20. Batie na 120 à discuter avec 90 000 bakozwa mbongo. Ndako ya monene eza na 2 chambres salon cuisine et puis wana ezali chambre salon ya monene et puis po eza na koto yo eza chambre salon na studio na salle de bain pe na kati eza na cuisine eza kuna. Toza pe na possibilité pe ya komorceler yango na 3 parties 7 mètres sur 20 7 mètres sur 20. Soki bomorceler yango na 3 parties 7 mètres sur 20 7 mètres wana bokoti yango na combien? Wana totia na 45 à discuter. Soki bokaboli botie 45 à discuter je pense à problème ezate problème ete ye moko propriétaire azali ye moko bayeres azali ye moko sur place azoteka eloko na ye eza eloko mikanda mindondo te nite ye moko kolo eloko ateka eloko na ye wana na sir bozomona na bilili lopango eza kaka lopango moko awa nyonso eza lopango moko wana na ngambo ezali boutique obomoni wana na bilili eza fermé ezali courant ezali en tout cas toza na commentaire ya ebele ya kotia te ma tozobenga bino kaka bandeko boza libanda nebi ke bolobaki lemba bozokota te bokota lemba lelo tokoti lemba mpona bino kande tolobara bosenga na bino yango ezaka mosala na biso na sir bomoni na bilili nyonso to eza lopango ezali lopango nyonso to bozomona oyo et puis ezokende na banda partout eza na bafleur eza kitoko makasi vraiment soko okoti awa okapami mbala moko. En tout cas mopepe ya bien ezali donc eza vraiment na mopepe ya bien ndenge ka bomoni na bilili eza pe na décoration vraiment ya kitoko o bokosepela penza otepe mwa flat na yo ozoyamba pe bandeko na o baza libanda mboka donc tozobenga bino kara boyebele bino bato bozwi image ya mokona lelo boya ebele bozala jamais déçu na kati ya la personnalité TV. Merci ya trop na bandeko balandi la personnalité TV babone nyonso fidèle vraiment ba merci ya trop na bandeko nyonso basalaki ba demande na lemba tozalaki bongo na kati ya lemba merci ya trop na ba papa na biso ba commissionnaire o ba disposer ba ngonga na bango pona kotambola elongo na la personnalité TV merci na Metintima ingénieur na biso azalaki na pona kozula
bino ba image ya kitoko na kati ya lemba Canruche. Et merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa Sud ya givwa mam boko bank na kati ya London City. Merci na Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier Mère Boss et Mama Doris et le mafumu na gaz ya la personnalité TV. Moi si ya motema malamu en tout cas na kati ya la personnalité TV mosala toujours ezo continuer en tout cas nebike ba commentaire na bino yango ndezo sala personnalité TV boko ba kokoma biso pe tokoba toujours kosala mosala kitoko ngana bino tokoko ba komonana kaka soki Nzambe abateli.